Orao, il est là. Cette boîte a fait de l'Afrique un village. Ma solo est changé. C'est-à-dire Tchad, Azaliao, Maroc, Azaliao, Nigeria, Azaliao. Au niveau qui écoute Afrique à côté, Afrique du Sud, Azaliao. C'est grâce à Orao. Yangonde, je recommande aux Africains, au peuple du monde entier, de rentrer dans Orao, condensé africain. Congo Koutou Kolobate, démission et ton américain. RTGA, avec cette box, retrouvez Casarima à la télévision. Capable lisusu te ya ko assurer sécurité na ngai awa na ville ya Kinshasa. Message ba ela ngai yangoyo o bande ko lobate na misu na bino balobi fona longo na Kinshasa moye ba assurer lisusu sécurité na ngai zate. Siko tango alobi ndengwana mbanda pe ayeko pesa maréchal makambu ma information oyo Sadama uti koyebisa ye maréchal alobi kaka sikoyo na comprendre pona nini balobaki ndenge wana. Sikoyo tangu maréchal ayoki ndenge wana aye kolusenga na ngwanda wana toya le 15 mai asengi na ngwanda alobi voilà sikoyo kende sikoyo kokende komona président Eyadema oyebi Eyadema azalaki camarade ya moninga ya maréchal abi kende komona Eyadema yebisa Eyadema a contacté Sani Abacha président Nigeria pona batinda d'urgence ba renfort babanek ba prometaki ngai il faut comme na butu ya lelo le 15 ou bien lobi na tongo le 16 baya na Kinshasa pona ko défendre ville à Kinshasa puisque obstacle les alliés société nganda sikwa ibisi maréchal mais maréchal nana besoin général moko pour na aspect technique ya opération ou aukene ko expliquer ba officier ba militaire nigérien na ba togolais donc ce commande Mobutu ibisi mais na ba généraux o nazana bango uzana confiance na nani nde honoré nganda kwa kutanga kombo ya général Ilunga Shamanga azalaki na gouvernement likuli azalaki ministre intérieur abi Ilunga na confiance na ye akoyi ko accompagner nga nde maréchal akoyi ko yebisa ye en tout cas choix ça les choix malamu na confiance à Ilunga. Voilà comment na Boutouana il y a les 15 Ngbanda na Ilunga bake na Braza bazo avion na Braza il faut pas changer avion na Braza sikota ngbaza na aéroport à Maya wana général Ilunga Shamanga akomi kosolola na ministre ya sécurité ya Congo Brazzaville kombo na ye à l'époque kombo na ye ezalaki Ivibala bakomi kosolola pona ba condition ya évacuation ya ba personnalité zairoise vers Brazzaville en cas de besoin. Ilunga lobi omoni makambo mboka na biso na moni situation eza bien te s'il faut évacuer batu ba mikondi bakoya na Brazzaville wa ba disposition ni ndeko bokoye kozoa pona koyamba ba autorité ya mboka. Donc voilà déjà les 15 wana Ilunga a sololi na ba congolais ya Brazza pona ba disposition pratique. Délégation wana donc Ilunga Congo Brazza et Kena Lomé ba komi na ba 3h30 du matin na aéroport kuna nana yambi bango ambassadeur Massoudi azaki ambassadeur ya Zaïre na Togo na ba officiel togolais ba yambi bango mibale. Et puis na tongo le 16 mai na 9h président Eyadema ayambi bango donc ayambi honoré Nganda na Ilunga général Ilunga siko tang bakomi wana nani azu apesi rapport alobi voilà biso eloko memi biso awa maréchal asengi au contacter président Abacha botinda renfort rapidement parce que Kinshasa ezali lisusu protégé te tant kaka sisi kolo Nganda sisi kolo baboye président Eyadema atomboki lakini nini na atomboki pona nini alobi mais ngai nazali ko comprendre lisusu te makambu eza kolekepa na bino abi vraiment eza kolekelanga makambu o ya mboka na bino bosenga kibiso ba troupe pona mission misato totinda ba soda baya ko éviter affrontement entre ba fraction hostile to rival ya phase babane ko banga ke ba soda ya phase bango moko babunda DSP peut-être na ba oba misusu to seta na DSP balobi mission ya liboso to ya ko pekisa affrontement wana
y a ba faction rivale à phase ya mibale ko pekisa peut-être pillage à ville à Kinshasa patwanda ko banga pillage salama et puis ya misa tout to empêcher chute ya capital pour na ko négocier accord de paix. Donc voilà le ko sengla biso basoda siko biso pe tondimaki demande na binona demande à maréchal basoda na ba avion na matériel nyonso eza prêt depuis plus d'une semaine na Lagos baza kozela kaka po baya. Mais voici problème où tu peux se poser. Lobby kaka o lobby. Wana toza le 16 na tongo. Donc le 15. Le 15. A lobby awa président Abacha, Sani Abacha. Wana et ya dema mutazoloba. Président Abacha a Bengingai. A lobby voilà et ya dema ngana uti kozwa coup de fil. Il y a président africain moko, président kaka région, président de la République. Président moko atanga kombo na ye mais kombo ngona ebité ngwanda pesi komba président ngote. Abi président moko ya Afrique. A bengi ngai donc a bengi Sani Abacha. A lobby que proche collaborateur ya maréchal. A uti ko benga ye, maréchal a décommandé opération. Donc, Sani Abacha, tant que j'ai information, un collègue na président de la République a bengi, Sani Abacha a eu à Salinini a décommandé pe opération na ye. Donc, Batou bazali démobilisé. Batou ba panzani. Yangwana sikoyo et adema atuni général Ilunga. Alobi yoza militaire lokolangai, oza général lokolangai. Oyebi bien que opération ya ampleur wana. Tokoki ko mobiliser ba soldate na ko déplacer bango na mukolo moko. C'est difficile et ko sala mate bozo senganga et sala makaka lelo parce que afdele comme n'importe à Kinshasa, vraiment je suis désolé, aussi de démobiliser ba troupe na biso. Donc moi et tout ça l'opération na journée moko ezalité. Alobi a sous ya de mabi mais nazo comprendre vraiment te makambu eza ko lekepa na bino même opération ya dernière chance pour ko sauver mboka na bino boza ko saboter yango. Donc, il y a de ma comprendre que la complicité des Ezra qui n'a pas de régime. Yango wana général et Yadema akoya ko recommander na maréchal à travers envoyé naé abiboye bisa maréchal le plus rapidement possible à quitter Kinshasa. Donc à quitter Kinshasa immédiatement parce que Vinaé ezali en danger. Yango wana sikona le 16 wana tuye kozonga siko na Kinshasa ndenge nini maréchal akoya kolongwa na fila ya Kinshasa. Na tongo wana le 16 mai général toko kolobake mission ya Ngbanda na général Bakendaki na Togo pe échoué. Tozongi siko na Kinshasa le 16 mai on a na tongo général Maël akeli siko mona maréchal même message wa memela ki lobby aile soabi je suis désolé maréchal il faut olongwa Kinshasa exikoyo okene na Guadeloupe Mobutu pe a discuter du sous-souté a pesi ordre na batunaye bozo ba disposition tozali ko kena Guadeloupe. Donc ba memeni ba kena biloko nyonso cortège bana Kinshasa o ba age pusani baza ko se rappeler en ngonenge cortège e bande ko leka mbangu à toute allure eza ko kena aéroport Anjili ba commune aéroport Anjili. L'aéroport Anjili toko koloba des incidents et lekikuna. Ezraki nini nani no wabi. Incident à liboso maréchal tangazo mata ba escalier na avion. Na mwasi naye. Na tambu siko ba mata ba escalier mama Bobila dawa. Na ba escalier abaluki. A interpellé ba généraux bazana ba officier ba eko accompagner maréchal azokeni. A interpellé général moko. Alobi boy na lingala. Alobi donatien. Oh nyonso papa sala pona yo. Façon remercier yende boye. Bolamu na yo. Bazi bakoti na kati avion. Donatien wana mama Bobila dawa interpellé ezali général Mayele. Yangwana pete komona le même 16 wana l'une des raisons ya liwa ya général Mayele na Kanchachi. Sikoyo incident ya mibale ezali que normalement avion à maréchal ezalaki prévu et décoller au mon aéroport Anjili sans ya ko décoller ezalaka mibale bokoki ko décoller na sens ya Ntsele to bokoki ko décoller na sens ya Masina. Avion ezalaki prévu et décoller na sens ya Ntsele. Sikoyo avant embarquement o ezali témoignage
il y a colonel Motoko. Colonel Motoko nda jaki chef ya ba garde rapproché ya maréchal Mobutu. Colonel Motoko alobi quelques minutes avant embarquement, officier Mokobo ya bataillon sécurité à DSP. Aye ko monanga alobi mon colonel nazana moi préoccupation. Alobi problème nini? Abi non ngana pesa information moko Corbeau atinda ki Jeep Corbeau de surnom hein nom de code ya général Nzimbi ndengwande baneko benge na DSP Corbeau. Alobi Corbeau atindi Jeep moko na ba missile solaire et que na ferme à la locali na ferme wana ya Seti Jeep wana ekekuna eza kozela avion maréchal est décollé pour ba panzango ba kotiango na compte ya AFDEL ezala ki AFDEL de babomaki Mobutu. Oh Motoko yoki information na bon bazui ba embarqué ba komi na kati avion siko tango lingi ke wanda ko sala taxi ko zo position ake ko mona ba pilote Motoko yoki ba pilote do décoller na sens ya machine na sens ya Nselete. Oh ba pilote abi non biso ko décoller na sens wana te et dépendant na problème ya sens ya Mopepe hein décollage dépendant na sens nini Mopepe zali koya. Donc moi discussion bani na kati ya cockpit wana nde maréchal yemoko parce que Motoko asala ki rapport maréchal yemoko akwa ko yebisa colonel moto ko yebisa ba pilote bo sala ndenge Motoko ayebisi bino yango wana bao bazaki na aéroport mukolo wana bamonaki avion maréchal et décoller na sens ya Masina ou les et décoller na sens ya Tsele pona kokima éventuel missile oyo général Nzimbi atiaki na ferme ya Seti pona li solo wana nazana moi des observations. Observation à Liboso ezali que ba oyo bazali ko soutenir thèse ya tentative ya assassinat ya maréchal Mobutu na général Nzimbi et tobo sana pete Nzimbi azalaki cousin ya maréchal Mobutu. Non qu'on a penza. Azali cousin na. Donc balobi que o baza ko soutenir que Nzimbi alinga boma Mobutu na njili preuve na bango bazanango balobi tangu kaka Mobutu a décollé Nzimbi a monique opération a échoué parce que Mobutu a décollé na sens mususu sens ya Masina ole Ntsele Nzimbi général Nzimbi azonga ka lisusu ataka nchachite na ba erona ka partir aéroport akasi ake Brazzaville wana nde preuve na bango preuve ya mibale balobi pilote ya Jeep wazaki chauffeur ya Jeep wana uti na nani tango ya lokali tango aza kozonga salaki accident bakangaki ye ba interroger ye il paraît à avouaki wana nde observation liboso batu baza ko soutenir thèse pona ngai moko personnellement naza ko croire na thèse wana teke Nzimbi alingaka boma maréchal na Nzili parce que tisiko naza ko luka ba raison pour quelle raison général Nzimbi alingaka boma maréchal Mobutu naza ko mona yango te donc pona ngai wana ezali ba rumeur jusqu'à preuve du contraire. Sikoyo maréchal donc a décollé. Batiki Kinshasa, destination Badolite honorable. Destination Badolite. Sikoyo biso wana tozala le 16. Tozo ngana no sikoyo tokene komona côté AFDEL na Lubumbashi. Na quartier général na bango sika bazala ki situation politique. Ezala ki bonyo no. Wana AFDEL sikoyo bazana Lubumbashi toyebi lisusu ke utenika de échouaki le 14 parce que Laurent Désiré Kabila a quitté. Le 15 mai, Laurent Kabila a décidé à kende en Afrique du Sud, kokutana ba Sud-Africain, en particulier na Nelson Mandela. Pour l'année n'est pas parce qu'on a rendez-vous à Authentique a dit à quitté siko. A quitté justement pendant qu'on a présenté des excuses. A expliqué Mandela pour nani na quitté. Siko tango a komikuna et Sili et Leki Malamu le 16 mai. Le 16 mai, ba cadre AFDEL au Bazakina Laurent Kabila en Afrique du Sud va décider basa la point de presse. Basa la point de presse pour nous expliquer quoi annoncer que AFDEL est du pouvoir na Congo parce qu'on a tout moni Mobutu à Kena Batongo na ba 10 heures. Bango alobi photo ça là point de presse ba bengi sipe ba journaliste na aéroport militaire à Pretoria ba bengi on lanceria. Ba bengi sipe journaliste pe ba ye c'est qu'on a dernier moment Bobaka Drango bezalaki na nezaki Laurent Désiré Kabila, ezalaki Moïse Kongolo, ezalaki Bizima Kara na misusu. Na dernière minute ba eko changer avis
balobi non ko déclarer prise ya pouvoir na ya Congo to Zaïre à l'étranger au sala bien te hein to zonge pa na biso ba quoi ko annuler prendre de personnes na dernier moment alors que la journée c'est pas comme qui déjà et puis le même jour bazu avion bazongi na Lubumbashi tant ba comme na Lubumbashi Laurent Désiré Kabila parti à l'aéroport ba mimi na gouvernorat mais le même jour wana le 16 mai na Lubumbashi ba cadre AFDEL baza je crois qu'ils ont qui na hôtel Caravia si je m'abuse baza na réunion au baza déjà ko réfléchir pour un programme na bango gouvernement abiso to kubina Kinshasa to kosala nini baza ko réfléchir voilà déjà baebi que na Kinshasa maréchal azali susu oui tout à fait il faut qu'on réfléchir nde siko ba ko ebisa bango mais bino uvandi wa président Laurent Kabila alingia ça la point de presse donc bakati réunion bango nyonso bake na gouvernorat et sika Laurent Kabila azako ça la point de presse pour na baya ko assister tango ba komi wana Laurent Désiré Kabila a sali discours na ye allocution na ye oyo a se proclamé président de la République chef de l'État et surprendre ba cadre mususu ya AFDEL babi mais comment na ndenge ni honorable abi mais makambo yo to solola ki yango wapi façon yo à sali makambo yo il n'y a pas eu de concertation en particulier les témoignages personnels mutapesa nga yango Deogracias Bugera abi nazalaki surpris Laurent Kabila a proclamé yenda comme président de la République alors que question on a de discuter qui on nakati AFDEL donc voilà un peu exactement donc à surprendre bango nyonso parce que Laurent Kabila azalaki aussi informé na agenda il y a un cadre monsieur AFDEL bazalaki nango en connivence avec Kigali to Rwanda donc Laurent Kabila a joué avance voilà comment Laurent Kabila a se proclamé chef de l'État les mêmes 16 wana to zongi lisusu na Kinshasa pour na sikoyo to ya kotala liwa ya général Mayele na butu wana les 16 donc du 16 au 17 vers 23h général Mayele ayoki ke ba soda ya DSP o bazali na Kanchachi balingi batomboka a décidé akende kosolola na bango ayepe akomi na Kanchachi atiki cortège na ye na corps de garde wana akoti muto ayambi na kati ya Kanchachi numéro 2 ya DSP kombo na ye général Wezago donc adjoint ya général Nzimbi Wezago azalaki wana ayambi ye akoti parce que c'est quand même ministre de la défense chef d'état-major général akoti si bakei Wezago abengisi ba officier o ba officier bazalaki wana Mayele général Mayele a pesi message na ye message yango essentiellement a félicité bango alobi voilà na oti ko sala batura bakan na komi na bakan nyonso basoda bazate bapalangani mais a on a kokuta bino nyonso bozali discipliné en tout cas félicitations pour na comportement wana et loko ya mi balé na kosenga bino bozala calme bozela annonce to adresse ya premier ministre général Koulia il fallait loba ça la moi discours moko boye donc boza la calme bozela discours ya premier ministre akopesa message tango sisi koloba wana abandisi ko kokende po abima nde sikoyo batu bamandi ko ganga quelques soldats bandi ko ganga ko menacer ye balobi aussi trahir biso yeli suko sa nini awa yo tokotika yote sikoyo général Wezago donc numéro 2 à DSP abandi ko meka ko calmer ba soda wana azogangela bango mais manifestement basa ko yokela été général Mayele aye amati na kati ya voiture na epo akende ba soda ba beleli bo fongola barrière te abimate parce que soka abimi banguna déjà bazanzinga nzingawa bakoya kokota bakoya ko boma biso nyonso donc abimate ko fongola barrière wana te donc ba bloquer barrière tanga komi wana ya kiti général Mayele akiti na barrière alobi bon bolingi bokangai OK problème ezate bokangai abani ko kende côté ya corps de garde wana général Wezago aye ko rejoindre alobi mokonzi vraiment je vous en supplie matana mutuka nayo okende et puis tant azobisa matana mutuka okende yaza ko essayer ko calmer ko gangela ba soda et tout mais situation comme moi difficile général Mayele aye abimi na geriti kuna aye komata nakati ya mutuka tanga mati nakati ya mutuka
Rafale moko masasi coup de Rafale moko beti papa sikoyo maréchal général Maele alali na mutuka soda na ya bimi batukutu ba yebisi soda na chauffeur na ye yo kene na ko kufa pamba wa kene na donc chauffeur ya général Maele accueilli donc tension bandi komata siko tension bandi komata officier moko azalaki wana andako benga officier ya sécurité mais akomaki na moment na komeko tambula mingi na général Maele kombo na ye major Agoloa akoya koma après général major Agoloa akozwa téléphone a bengi attaché militaire ya ambassade ya France pour na ko informer ya situation en général na Kanchachi abi voilà tozali awa na Kanchachi ba soda ya DSP bazali ko menacer général baza ko boya abima l'officier français wana ko yebisa Agoloa alobi mais akei kosala nini kuna topekisaki ye ake kosala nini donc wana nani asilisi général Maele après ba détonation na bimaki na kati ya mutuka abomba na kati ya nase ya mutuka et puis aye wezago abimisi ya bino mon général mata na kati ya mutuka okende wezago sikoyo ayebisi ba pusa mutuka côté ya sorti wana po na Maele général Maele amatake sikoyo général wezago azoya liboso azo couvrir général Maele azana simane po afungola nzela militaire moko aye wana boy alobi mon général akoloba na wezago mon général yo il faut longwana ko akufa pamba yo zana makambo te bango basi ba leba mbongo na bango yo zana eloko moko te basi ba trahir biso okoya akufa no pamba yo zana eloko moko te longwana makambo oyo général wezago courageusement azu a baluki côté ya militaire yango a s'interposer entre militaire wana munduki donc a tie nzoto na ye neti barrière à protéger général Maele donc tango azotala siko soda wana o amenacer na munduki nde siko adjudant artilleur moko akoya côté sima na sima général Maele tobenga ye adjudant force parce que ba pesa na ebi kombo na ye menazana ba preuve te o na obanda kotanga kombo ya mutu ke yenda tanga abomai Maele mais na ebi kombo tobenga ye kaka surnom na ye force adjudant force aye wana na sima azui abeti masasi abeti général Maele a tango azokoya bo makile panzani ekweli kutu makila ya général Maele général wezago et puis général Maele a koi sur place a koufi sur place tango koi wana debanda na kanta Kanchachi attroupement to ezalaki wana batu ba panzani ko bange koti na kata Kanchachi général Maele a koufi babomi général Maele bon déjà tango koi wana ba sodam so gangi mission accomplie ba panzani général Agoloa major Agoloa muta sovaki ye colonel moko azalaki wana colonel Omonier protestant ye mutu abimisa ki pona Agoloa akende mais Agoloa azalaki na menacé mais c'était quand même risqué tango sikoyo général Maele akufi avant akoina se wana ba soda ba palangani panique koti na kati aka bazo banganini balobi non lokola Maele akufi awa ba soda na ye a seta parce que Maele a uta na unité a seta ba soda seta bakoya lelo ko tumba Kanchachi na basi na bana na biso ba ko moba nyonso donc bato bamandi ko bimanaka deuxième ko banga baza ko soupçonner que ba américain na tasok eza quand ezala en face à Kanchachi tasok est la American School of Kinshasa école américaine de Kinshasa donc na kawana bande ko soupçonner que ba commando américain bazali wana pour ko contrôler DSP balobi ba américain peut bazo ko attaquer biso voilà la panique et continue kati ya Kanchachi bato bandi ko vider biloko na bango na basi na bana bakei yangona le lendemain tango afdele ko yakota Kanchachi ezalaki presque déserté général Maele donc pendant ces temps autres général ezanase sikoyo je crois que ba 3h du matin des capitaines Kongolo Mobutu akoya kokoma wana Saddam Hussein akoya kokoma akuti ebembe ya général Maele yenda kolokote bembe wana atiena ba autoblendo azaki nango ake kotika ngona morgue ya clinique Ngaliema voilà comment général Maele akufi ba oyo balobaka
que Saddam Hussein Congo Mobutu Mutabumaka Général Maele ezali lokuta ba témoignage nyonso nazwi Saddam Hussein tango Général Maele akufi azalaki wana te yaiko koma sima yaiko kuta bembe ba officier ni bazalaki wana ya DSP tozana nalobaki Général Wezagwa azalaki wana colonel Tendayo azalaki chef d'état-major ya DSP tozalaki naba officier mususu colonel Bita comme après général Bita donc ba officier DSP mingi basistaki na scène wana bangonyo so baza unanime Congolo Mobutu azali ni de près ni de loin impliqué na liwa ya général Maele. Voilà comment général Maele akufaki mukolo wana. Voilà, totika nano ville ya Kinshasa pambate général Maele akufi maréchal Mobutu na suite naye baki na badolite tangu bakuma yukuna honorable makambo maleta kiboni boni. Tangu bakomi na Guadolite tomona siko moi ba biloko eleki na kati na Guadolite ya liboso tomoni maréchal alongaki le 16 akomi kuna Congolo Mobutu akoya kukatisa na ba famille banda kokatisa le 16 wana na ba après-midi Congolo ndia koya mutu asuka kukatisa le 17 akati yake na Braza tango komi na Braza abengi papa na donc Mobutu na Guadolite alobi papa na sina kati na famille awa d'ailleurs grande sœur ya Mobutu pe atikala kiawa Maman Francisca wazalaki mwasi ya Général Bolozi yepe Kongolo a aidé akati donc bango nyonso se retrouver na Braza donc Kongolo bengi Guado alobi papa tozali awa siko il faut tinde la biso avion pour ya kozwa biso na Brazzaville. Maréchal Mobutu atindi Major Ngani azali numéro 2 ya sécurité rapproché ya Maréchal Mobutu. Major on a copié ses témoignages à Major Ngani et Moko. Major Ngani maréchal a kende ko yebisa ba commander équipage ba kende na Guado kozwa famille et ba kende na Brazzaville kozwa famille. Ngani ake kokuta na équipage commandant avion zalaki commandant Mukandila ake ko yebisa lobi voilà maréchal bibo kende Brazzaville kozwa bana na na famille batikala ekuna o bakati na Kinshasa. Mukandila yebise no problème ezate mais tozana besoin ya mbongo pona carburant na ba mwa ba frais moko ya kofuta bo Ngani eko mona maréchal obi no problème ezate kende yebisa mama Ngani ke yebisa mama bobila dawa apesi $13,000 Ngani na mbongo na pesi Mukandila sale écoute ba décharge Major Ngani abiaza na ba décharge na hotelelo avion décollé na Guadolite ti Braza et comme na Braza sikoyo famille po ba matana avion équipage ba pilote ba koyebisa sikoyo Saddam Hussein na bandeko na ye abitala tata na bino maréchal o équipage ya Mobutu o yemaki na Guado azali sous président de la République te wana tozali 17 azali sous président de la République te avion yo ezali à l'état donc avion yo ekomema bino lisusu te eza avion ya Congo eza avion personnel ya maréchal te biso to komema bino te. Voilà comment famille ko baza surpris batikali wana Saddam Hussein ko benga lisusu papa na ye Mobutu na Guadolite pona ko expliquer le bi voilà ba pilote awa ba changer le biso face donc tout ça la ndenge nini Mobutu ko benga président ya dema ko tinda avion mususu pona ko zwa famille na ye ba mema bango na Lomé kuna na Togo eloko ya mibale tokoye kotala ezali tokoye ko benga ngo kotomboka ya basoda ya SETA DSP basoda na butu ya le 17 wana tuzongi liso na Guadolite totiki famille wa balongwe Guado bakelome balongwe Congo Brazza bakelome na butu maréchal akoma ina Guado le 16 journée le 17 au moins ndenge nini ba avion ko lukabana et tout avion za bloqué na butu ya le 17 na butu wana bakomi koyoka ba masase bandi ko beta wana na Guado na nzinga Guado Siko maréchal a dit mais qu'est-ce qui se passe? On a izo utawapi. Est-ce que les militaires indisciplinés mtu wazobeta masasi yobini? Major Ngani abimo kondi tika ngana sala mo patrouille de reconnaissance. Maréchal bino Ngani ko bimate c'est dangereux bino mo kondi. Na sana choix téléphone na yeba et loko nene zali koleka. Major Ngani azu jeep na ye, azu chauffeur na ye, na soda moko et garde corps na ye, na mag mitrailleuse moko mag ateli kola jeep abandi ko sala patrouille. A komi na Guadolite na vila po bango bavanda na Kawele a komi na Guadolite wana
ville eza presque déserté bato bazali sunte alongwe wana bani ko kenenzela Mobai parce que ba coup de feu baneko utakuna à 3 km ya Mobai akutani na détachement ya DSP o batindaki bango bakende kozela banguna côté ya Yakoma akutani na groupe moko baza kozonga vers Gwado na butu wana masoloni bako beta babi voilà biso awa Général Nzimbi wana ba militaire à DSP Général Nzimbi atindi biso na liwa yasi akimi akena Brazzaville parce que wana sangwesi etambolo toza le 17 na butu Nzimbi akatsaki Général Nzimbi akatsaki le 16 na avant midi akimi atindi biso na liwa siko mutu abande ko couvrir ba bêtise na ye wana nyonso ndeko na ye Mobutu ye lokola siko ye aza na Gwado biso tozozonga Gwado tokende kokanga ye bakanga Mobutu tokokanga ye tokozoya en otage parce que ba mbongo na biso tozoya ta ba mbongo te et puis soka sakani tokoboma ye DSP ba militaire à DSP commandant na bango o azalaki chef ya opération wana colonel Ndoma mais Ndoma azalaki na bango te wana groupe ya ba militaire bazozonga vers Gwado nde bazozo ba obeta lisolo wana Major Ngani ayoki yango a tourné jeep mbangu azongi sikotanga azozonga pake na Kawele soko uti Gwado poko mana Kawele koleka aéroport ya Gwado ayoki makelele avion moko on a déjà tolo batoza ba 1h 2h du matin ayoki makelele avion moko bo abina kota na aéroport MC chauffeur kota a koti na aéroport boye atala avion moko ya munene Ilyushin ezokende kuna na suka piste pour na décoller azui jeep na ye alandi avion wana ake a bloqué a telemsi jeep na ye liboso avion pour avion décoller te ba pilote na mindele ba kiti mais problème ni abi non bino ozokende oh biso tu es kozwa biloko ya savimbi ezalaki awa donc toza ko évacuer ngo ezalaki avion mibale moko kutese ke déjà o ya mibale ya ngona toza kozwa tozokende Major Ngani abino beaucoup décolleté parce que ngana na problème président de la République azaliawa il faut to évacuer toi en avion te donc avion que oh biso to ki makambo wana te ya comme président de la République abi beaucoup bouger te et comme une discussion wana garde de corps yangani ayiwana charger mundu ki ba mindele babangi siko babino ngangi na biso bozonga tina parking boke do parquer avion na bino kono yemo kwa matina kati avion po bakimate ti ba en avion ba parquer ngo côté wana ya nini abengi motoko colonel motoko chef na ye alobi voilà situation zalibo ba soda bazo ya côté ya koma bazo ko boma maréchal ngana zana aéroport na uti ko bloquer avion moko laisser l'avion etikali awa to sala nyonso to évacuer maréchal sinon te a ko fait la biso mais na problème na ba pilote tozo kanate hein na ngana zo expliquer bango so comprendre ngate na anglais na zo kate mukomuno ko bazolo bana zo kate yango na colonel Ngani colonel Motoko akotina nzanga Mobutu na butuana nzanga Mobutu à aéroport ayeko sola na anglais na ba pilote a expliquer bango voilà toza na urgence nous n'avons pas le choix to réquisitionner avion na bino yango na siko Ngani na nzanga bakozonga na résidence kuna na Kawele malheureusement pour na bango tangu baki ko yebisa maréchal boy maréchal alobi ye akobujete akolongwa Gwado te ayebisi bango bomema ba mama na bino mama Bobila dawa mama Kosia la famille quoi na bana bo évacuer bango ngai na kokende te soki bakobomanga babomanga na Gwado lita babo monde ni maréchal binga na za soda na kobunda bi maréchal toyebi ko za soda mais pona obunda il faut za na manduki to za ta na manduki te abi bongo manduki ya mandefu nde savimbi abana obengi mandefu abi bongo manduki ya mandefu eza wapi o stock neza la kiao ay maréchal mais bilo comme mandefu wana to stock teka ngo epa ya dema donc maréchal ko tabosa ni omoni cop tenime comme gina niveau nyonso donc to za suna manduki te maréchal mi ko résister wana ti Major Ngani a convaincre ba memi maréchal ba tiena kata mutuka tangu ba ko discuter na maréchal boy mama Bobila dawa ye pe lobi o ye okenete abandi ko lela ona na okenete ngai awa na mama Bobila da muto eko soye ba kutu na makasi docteur Biamungu azaki l'un des médecins à maréchal yena docteur Diomi Biamungu ndeko za mama Bobila dawa atie na kati ya mutuka liboso mutaso tamusa colonel Motoko nzanga fandi liboso batie maréchal na sima et puis wa mitu comme ce zolanda nde butu wana ba kitimbango bayo koma na aéroport tango bakomi na aéroport
sikoyo avion Ilyushin wana eza na avion mo monene bazui ba yebisi ba pilote camion moko ezalaki na kati kuna camion savimbi na ba masasi bokiti sango pona basa la place maréchal moyen mataba escalier te cargo bakiti ezalaka te ba décider sikoyo Mercedes ya Mobutu ekotaka mbala moko na kati avion donc maréchal akota na kati ya mutuka ekati avion na kati ya cargo wana a voyager na kati ya cargo na kati ya Mercedes na ya vanda na babiloko mususu bayaki nango babwaki na kati ngonika ba famille ya ba africaine ba voyager quoi il faut bozo biloko malheureusement tango bazoko bima na résidence maman Bobila dawa azalaki moi distraite saka mena ye atika quelque part garde corps moko yibiango akenango abungi. Bon, biloko nezaki certainement bon ezaki na kati certainement ba bijoux, mais ce qui était le plus important, ba passeport recueilli, c'est comme ça que maréchal Mobutu passeport naie na visa naie à France. Et bungi, c'est comme ça que moya zonga so ata na Cap Martin na résidence naie na France pour na kolanda baso médicaux ezaki te parce que zaïl so na passeporté na visa so à France te. Donc voilà ba koti na kati ya mutuka et ba koti na kati avion. Sikoto ba koti ba eko bisa bango non certains militaires ba komi déjà na entrée aéroport. Major Ngani akobima azui jeep na akekuna na entrée kokuta na ba soda wana. Oh biso Mobutu azali azolinga kim abi non bande ko toyokana boye binga te toyebi o Major Ngani toyebi arbitala ngai wara Major Ngani mo kazo ba bolimbisa ngai mukolo na sambelaka mena kosaka bango alobi nazalaki na résidence maréchal apesi ba carton ya mbongo epa ya chef na bino colonel Ndoma apesi epo apesa bino prime hein bopesa basi na bino après tokosala opération bomoni hélicoptère ezali wana tokokende tokosala opération makambo ekoleka malamu donc mbongo ba carton mbongo ezali epa ya motoko epa ya Ndoma yango na basoda na loyinge wana bamati na sango ya mbongo ba biawa c'est da ko fana mbongo na poche tout à fait ba bimi sikoyo bakende koluka colonel Ndoma wana nde sikoyo ye Major Ngani aye siko po amata avion moi soda moko azalaki wana des gardes à comprendre kaka makambo za clarté a boaki grenade pembeni avion grenade de panzani ezokisi Major Ngani na Mokongo Major Ngani malgré tout amati quand même un avion pesui et décoller tant bazo décoller ba soda mususu ya DSP ba beti masasi na avion ya Mobutu donc Mobutu akei na kati avion maréchal azako lela pona nini ba soda na yemoko DSP balingi babomaye ba beti avion na masasi. Donc voilà comment dans quelles conditions Mobutu a longwe les na tongo ya les 18 vers 5h30 6h du matin à longwe na Godolite pe a kozonga lisusu kongote akei na Lomé. Ya solo bandeko batali Mobutu atiki Badolite maréchal atiki Zaire pona mbala ya suka oya kozonga lisusu te kasi honorable totika nano Badolite tozonga awa na ville province ya Kinshasa na tango wana AFDEL basalaki kokota na Kinshasa. Oui, wana avant même tout monde AFDEL total loko moko boye depuis plusieurs jours na Congo Brazzaville il y a à peu près 3500 militaires ya mindele ezali ba américains ba belges na ba français bazali wana bango objectif na bango de manière officielle ezali ko tala ndenge nini bakoki ko intervenir na Kinshasa en cas de nécessité pour na ko éviter bain de sang parce que bande ko banga bitumbe bi manakata Kinshasa parce que babi ki population Kinshasa wa c'est des millions d'habitants c'est une mégalopole ville ya monene ceux qui bitumbe bi manakata wa batu akoko febele yango na mindele ba positionnant ki ba militaire na bango na Congo Brazza. En réalité, certains analystes, mboka wana yokera mutu na motivation na ye. Ba français bazalaki ko luka occasion à la première occasion où eko salama ba kota pona ko stopper AFDEL et puis ko obligé bango ba négocier na régime à Mobutu. Ba belge ba yaki pona ko batela ba expatrié na bango on ne sait jamais ceux qui mobule bimi ndenge nini to ko récupérer bande ko na biso na Kinshasa et puis motivation ba américain en réalité ba américain ba yaki batini ba militaire na Brazza pona ko surveiller ba militaire français ba bito ko tale loko nini ba français ba zolinga ba sala to yebi ba idée na bango ndenge zali biso tozala bango ekenge. Donc voilà ce qui s'était passé et en plus ba américain na côté à Pointe Noire na océan
bazalaki na ba porte hélicoptère oyo ezalaki na 1500 marines bazalaki déjà en alerte. Donc bayaki bina makasi ba américain ba se préparaki parce que stratégie na bango ezalaki bandeko bengango atterrissage en douceur. Il faut donc fusée on a fidèle qui t'a ndenge malembe awa mobule ezalate ezalaki théorie ya Bill Richardson. Heureusement donc atterrissage pe salamaki bitumbe bimaki na Kinshasa te. Donc wana eloko ya liboso. Et puis eloko ya mibale première édition ya RFI na tongo na wana toza ko na tongo ya le 17 mai. Le 17 mai RFI nde akoya ko annoncer liwa ya général Mayele, vice-premier ministre, ministre de la défense et chef d'état-major général ndenge nini wana nde bakino ba apprendre na tongo wana ndenge nini général Mayele akufaki na Kanchachi. Et puis wana lisusu le 17 mai bakino ba eko découvrir sikoyo ba colonne ya Bakadogo bakota na mulongo à laquelle bakota na kata Kinshasa population ezako acclamer bango bako ganga bako betela maboko ba libérateur ba mamo bako tia ba maputa kota na maputa à gauche à droite et donc vraiment ba yambi bango na esengo Bakadogo ba militaire aftel bakoti na kata Kinshasa ba militaire afdel ango justement tant bakoti ba bandi ko kende ko luka ko occuper ba point stratégique ya ville à Kinshasa ba kei ko s'installer na hôtel intercontinental donc na grand hôtel na hôtel Memling na RTNC na Beach Ngobila palais de marbre donc ba luki ba position stratégique oyo ba kei ko occuper ba ex-phase ba militaire ex-phase mingi ba longoli ba teni na bango ola ta teni civil pona ko se fondre na kati ya population. Et puis eloko mususu ba mama mingi ba mama o bazaki ba mama kilo ya deuxième république oyo bazo poste ya minene ba mama Zaire o ba bénéficier na ba avantage ba mama ya régime mukolo wana bango nyonso babandi kotumba bilamba nango ba maputa na bango ba tricot na bango nyonso ezaki na elongi ya Mobutu batumbi yango mukolo wana le 17 mai. Le 20 mai 1997 na pokwa na butu nde Laurent Désiré Kabila ekokoma ba militaire bakotaki le 17 mai yemoko Laurent Kabila ayekokoma na Kinshasa le 20 mai na butu. Le 22 mai donc 2 jours après arrivé naye Laurent Désiré Kabila akoya ko former premier gouvernement na ye bandeko bengango gouvernement de salut public. Le 28 mai 1997 Laurent Kabila a écosé la signature n'a ko promulgué décret loi 003 il y a le 28 mai 1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir à RDC. Nakati a décret loi na donc comme moi mini constitution décret wana pouvoir exécutif na pouvoir législatif nyon se commune na maboko chef de l'état par pouvoir judiciaire. Et puis le 29 mai 1997 Laurent Désiré Kabila a prêté serment na stade de martyr à Kinshasa devant population naba invité naye les quelques invités au Monakiwana Yoweri Kaguta Museveni président de Ouganda azalaki na kata stade de martyr, Eduardo dos Santos président Angola, Pasteur Bizimungu président ya Rwanda, Pierre Buyoya président ya Burundi et puis Frédéric Chiluba président ya Zambie. Laurent Désiré Kabila Mukoloana a annoncé solennellement fin ya deuxième république où il y a maréchal Mobutu. Donc officiellement ici le Mukoloana le 29 mai lors des prestations il y a serment à Laurent Kabila. Et puis bah annonce monsieur Sekoya Kolanda après neti suspension d'activité à parti politique nyonso pendant 2 ans. Ils allaient suspendus bah il proposer nouveau calendrier. Oyo ndenge makambo koleka calendrier ngo lobinini na mois avril 1999 donc 2 ans après 1999 ndeba élection présidentielle na législative ko salama na mboka na biso awa et loko ya mibale le 30 juin 1997 donc avant 99 na le 30 juin bako installer constituante nete assemblée moko boye parlement moko ya bato bako rédiger constitution. Tant que vous rédigez la constitution, na mois de décembre 1998, ils ont prévu référendum pour la population et adopter la constitution à Sika. Ou un calendrier, il y a AFDEL et Kopesa. Et puis, pour la ça, le 7 septembre 1997, Sangoyamawa et Kokoma Awana Congo,
Joseph Désiré Mobutu oyaki kokoma Mobutu Sese Seko Kukungwendo Wazabanga akufi na Maroc na Rabat. Honorable Thomas Louaka totondi botondi pambate undimaki malgré ba occupation na yo kotika yango pe koya kokutra na biso kopesa histoire ya kitoko penza oyo bande ko batali bazwi ebele pe ba bateli penza malakisi kitoko oyo pesi biso balobaka likambo na likambo ezraka ne bandeli ezraka pe na suka. Bakongolais nyoso à travers le monde et Lokobozala Kikoluka Yangoyo. Enfin, un fils du pays, après avoir travaillé longtemps à Silicon Valley aux USA, lance la distribution électronique de la musique africaine, des films et théâtres. Ce service est appelé afronote.com. Vous êtes un musicien, acteur de cinéma, ceci est un moyen facile de faire de l'argent en commercialisant votre travail d'une manière transparente et sûre. Quelle est la particularité de ce service? Afronote.com est 100% anti-piratage, paiement 100% sécurisé, utilisation simplifiée, adaptée à la réalité de la musique africaine. En tant qu'artiste, vous pourriez suivre vos ventes sur votre compte et recevoir des paiements mensuels. Message à tous les Congolais de la diaspora et de Kinshasa. Maintenant, vous pouvez facilement consommer la musique, les films de vos artistes préférés en un clic. Afronote.com, musique et films en un clic. Oyo, eza makambu ya sika. Kende komeka, OCP.